Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Mote na bino nyonso balandi ya magazine ya KNB News na mukolo ya lelo na ebike bozali ebele bisika nyonso obozwi occasion ya kolanda magazine KNB News na mukolo ya lelo penga inazali na esengo makasi ya ko présenter bino na mukolo ya lelo kasi na tombeli bino bolandi malamu. Cérémonie ya remise ya babis Trans Academia et salami na mukolo ya lelo na présence ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bolanda ba détail na reportage oyo. Esala bamvula ebele oyo ba étudiant bazalaka lisusu na mituka te kasi bokolo ya lelo oyo na vision ya Fachi Beton chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a doté ba étudiant ya République démocratique du Congo babisi oyo babengi yango Trans Academia oyo ekosala transport pona ba étudiant et sengel toyeba ezali société mobimba oyo ezali lancé lelo oyo ekozala wana pona kaka transport ya ba étudiant balongwa bisika bazali kino na ba université na bango kitoko avec impact na idéologie. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yemoko amati na kati ya bisi yango pona kotala confort nini oyo ezali na kati ya babisi oyo a offrir ba fiti cadre ya République démocratique du Congo ezalaki bongo moko ya lelo avec impact na idéologie. Session ordinaire ya ba chef de l'État pe gouvernement ya communauté économique ya Afrique centrale et kosalema na Kinshasa mukolo ya samedi le 25 février. Bolanda ba détail na reportage oyo. De la République démocratique du Congo. 22e session ordinaire ya conférence ya ba chef de l'État pe ba membre ya gouvernement oyo bazali na communauté économique des États de l'Afrique centrale et kosalama bongo awa na République démocratique du Congo na Kinshasa mokolo ya le 25 février 2023 et kozala bongo ya koinda po ba chef de l'État na ba membre ya gouvernement ba kozala awa na Kinshasa pona kosolola makambu oyo etali économie ya Afrique centrale ndenge nini ekoki kozala développer na ba secteur nyonso tu oyo etali ba mboka na yango kobanda lelo déjà vendredi ba chef de l'État bazo kita awa soki oyoki mwa mbutu na nzela oyoki mwa makelele yebaka ba konzinde bazali koleka polobi bazali na session na bango awa na République démocratique du Congo pays oyo ezalaki ya kokangama kasi sikoyo efongwami na banzela nyonso na yango Kinshasa esengeli kozwa ba disposition na ndenge ya kotambola pona kolela embouteillage te yeba troson nini ozali kokende po lobby ezali milulu awa na République démocratique du Congo. Oui. Boyeba ete Emmanuel Macron, président ya France, a kozala na Kinshasa mukolo ya le 3 na ya le 4. Bolanda ba détail na reportage oyo. République démocratique du Congo, pays oyo esalaba ane ebele oyo diplomatie na yango ezalaki kitoko te ezalaki kotambola malamu te na ba pays ebele awa na mokili oyo toyebi malamu esalaka kutu bakanga na maison Schengen oyo babenganaka ba ambassadeur ebele awa kasi depuis Félix Tshisekedi Tshilombo Nkwatombolo azali na atete ya pays oyo ye azali ko coopérer pe ko fongola République démocratique du Congo na banzela nyonso tu oyo ekangama coopération et continue kozala kitoko pomboka et développer malamu na yango esengeli koyeba ete après visite ya Pape François awa na République démocratique du Congo et comme tour ya président français Emmanuel Macron oyo akoya awa na République démocratique du Congo ko banda mokolo ya le 3
le 4 mars 2023 akoya awa pona visite moko ya travail tope ko renforcer coopération entre République démocratique du Congo na pays na ye. Président Macron azali bongo ko banda date ya le 1er pe le 5 mars esika wapi ye ako visiter 4 pays ya Afrique centrale pona sommet oyo ezali consacré na protection ya forêt équatoriale. Po souci na ye ezali ya ko fortifier lien oyo ezali multilatéraux na ba pays ya Afrique centrale. Esengeli toyeba lisusu République démocratique du Congo ezali bongo bassin oyo ezali ko représenter deuxième massif forestier oyo ezali na plus de 220 millions hectares ya forêt oyo ezali classé na deuxième position juste après l'Amazone. Visite oyo ezali ko renforcer coopération entre France et République démocratique du Congo na domaine ya santé, recherche, défense, culture, paix et éducation entre RDC na France. Etambola malamu Congolais azali na posa ya kokende kotanga na poto tope kosala ba recherche kozwa soin na France. Coopération eleka kitoko azala ata na complication moko te yango nde tina oyo Président Macron azali koya awa na République démocratique du Congo. Seni abakisi 15 jours ya rolma bolanda ba détail na reportage oyo. Enrôlement ya ba électeur banda balance yango kino lelo oyo et si Seni apusaka yango mbala moko po atalaka nombre tope effectif ya batu oyo basarolaki bazalaki muke kasi apusaki un mois lisusu. Lelo oyo abakisi lisusu 15 jours pour na population oyo nyoso azali na retard ya kokende kosarole akende na lombango kino mokolo ya le 10 nde barolema ekosila. Mesure de grâce oyo epesami epai ya mokambi ya Seni oyo azali Denis Kadima yende apesi autorisation oyo ya kopusa deti ya ba enrôlement po na population ba oyo bazali distrait to pe ba oyo bavandi nanu na ndaku bazali kolinga kokende te bakima na lombango bakende kosanrole. Ba enrôlement oyo ndenge ezali kokendele tozali komona oya kozala distrait etalié à kovote te po mesure de grâce eleki trop kopusa na kopusa ezali kaka po na bino batu oyo bozali na retard to pe bozali na volonté te kasi mesure de grâce tozali sir ya suka yango yo. Betesco azo servi population na mayonnaise mayo babengi yango na kombo ya soupe ya bangelou. Mayonnaise mayo ezali mayonnaise kitoko pimbo esalami pona mabota nyonso mayonnaise mayo bazali kobenga yango na Kinshasa soupe ya bangelou. Betesco a éliminé une fois de plus comme Omesano. Qualité à produit qui toque babengi mayonnaise mayo. Tala to éliminé une fois de plus mayonnaise ya 1 litre ngaba yango mayonnaise ya ma famille oyo kangisa masolo. Mayonnaise mayo esengi koyeba ke ekoki ko accompagner bino tangu ya ba petit déjeuner na bino to pe ba repas en famille. Papa, maman, elenge mwasi elenge mobali tala soki basengi yo mayonnaise konyokwa manayo lisusu te kende kaka mbala moko loba na boutique ozali koluka nde mayo yango bomona kaso ozali kotambola Kinshasa to Kongo mba bali kokoma poulet mayo yango ezali mayonnaise oyo donc polia soso ya kitoko esengeli kaka mayonnaise mayo na ba supermarché partout au kokuta yango avec un partenaire idéologique toujours Gouya kitoko elengi na munoko mokili mobimba esepela na Gouya mayo polia taba kotumba esengeli kaka mayonnaise mayo polia ngulu ya moto esengeli kaka mayonnaise mayo makayabo bakalinga kitoko mayonnaise mayo anniversaire mariage na yo eloko nyonso kosala mayonnaise mayo koyi kozanga te. Beltexco asalaka maseki te. Beltexco mokonzi ya ba produit ya qualité botala bamemeli bana ya RDC mayonnaise mayo avec un partenaire idéologie Kinshasa mobimba ekomi kaka
mayo na mayo lokola bazali kobenga yango mikolo yo supu ya baangelu elenge wapi ekeyo oui. Awa na Kinshasa ba mama ebele balingaka bana na bango basala misala ya ndaku te soki bavandaka na bana ya bandeko na ye kasi bana ya bandeko na ye kaka bango moko basala misala ya ndaku yango totambolaki mpona kotuna population eske ezali malamu to ezali mabe bolanda reportage oyo. Likambo oyo eteli comportement ba mama oyo balingaka te bana na bango basala misala ya ndaku kaka bana ya bandeko na yende basala okomona mama avandaka na bana ya bandeko na ye na ndaku kasi bana na ye basalaka eloko te kaka bana ya bandeko na ye bangonde batu basalaka misala yango magazine ya KNB etambolaki mpona kotuna population comportement ya ba mama oyo balingaka te bana na bango basala misala ya ndaku kaka bana ya bandeko na bango nde basala eske ezali malamu to ezali mabe boyoka population ndenge balobi na tangu yo zwi mwana ya ndeko na yo ozobokola na ndako ozopesa misala oyo moko na kati ya ndako boyi basala eza nango mabe te mais ozotia bana na kati ya erreur lobi ntango bana bakokola tanto omona bayibi misala te oyo bani komaltraite na misala ye koyeba misala koleka bana ya ndako tanto nde mosu ayo moko tamboka libala akoma ndaka libala ebonamba te ayibo suka bilamba te ayibo tanda mbetu te nyonso oyo ezala erreur nani ayibo komoboti parce que omemaki bana na nzela mabe yo ozwaki mwana ndeko no moni okozosala ozokomisala oyo esclave ozomaltraite mais ye nde azokoganye ayibi siko ndenge ozomaltraite na misala ye siko akoganye siko ayibi misala ndako ayibo lamba ayibo suka ndako ayibo koma ndako siko ya kozala bien par rapport ya bana oyo ayo nakopesa conseil bamama oyo basalaka makambo wana ke ozwi mwana ndeko no na kati ya ndako bandi komaltraite okomisa okanga na misala eza bien te ntango ozwi mwana ndeko no otie na kati ya ndako zwa mpe loko ozoswa bala oyo ayomona na kati ya ndako ndenge opesaka misala pesa mpe misala ndenge moko oyo ayo parce que lobi ntango bakokende na yo mama kozala na bomoi to kufi moyeba mona mpasi eza te po deja so olakisa bango misala bayipi kosala misala na parti ya ndako pati mo bango osala na bomoi eza mabe te neti biso bana basi ifo yeba kolamba ifo yeba kosala mosala mosu okende quelque part okutani na mobali moko alinga bana yo soko oyebi kolamba te oyebi kosukola bilamba te oyebi kosala mosala te obala kobenga na yo bamosusu bazalaka mosusu boye azwi mobali me mobali azwi domestique mobali kobolinga domestique na ye parce que ye moko azoyeba kosala mosala te mwana mwasi ifo asala mosala soki mama osala boye aosala mabe aobebisa mwana na yo me mwana ye na nzela ya mabe neti laka kozo azwi mobali soko oyebi olamba te mobali kobenga na ye oyebi kosukola bilamba te mobali kobenga na ye oyebi korepasse oyebi koservir ayebi te mobali kobenga na ye soki mama naza motema mabe baforme bana na bango misala bana bango bayeba kolamba kosukola bilamba korepasse bilamba ya mibali bayeba po soki aotika mwana boye doko oyebima mwana nzela ya mabe aotia mwana azala koyekwa mwana nyonso aza mwana fo asala mosala kokasa te oyo aza mwana na ngai asala mosala te fo mwana ndeko na ngai asufri te para akabolaka te asangisaka mwana nyonso fo asala mosala lolenge esengeli akotiki ete fo afonse ayeba mosala fo alakise mosala aboya mosala ndeni fo alakisa ye te batika bongo mwana nyonso aza mwana fo kolakisa ye toza mabe ngo asalaka ndenge toza na mwana na yo lakisa nde balambaka nde basala mosala potanga kobala ayeba mpe mosala soki oza kotika asala mosala te ozobebisa ye ozobebisa makasi donc pesa bakosi ba mama wana mema basalaka re amoni lokola babondela mwana babesa mwana tokolo baboye na bamama ntango ozotinda bana ya bandeko na yo basala misala kasi ozoyeba te ozolakisa bango nde malamu mpona bana na yo olingaka te basala misala e ozobebisa nde bana na yo Kinshasa eleki partout oui. Boyeba ete bolo yangi musicien ya Fally Ipupa alongwe bolanda population ndenge ba réagir na micro ya KNB.
Boloyang, l'élément absorbant. Affaire oyo ya bakoko Koffi Olomide asengaka na Fally Ipupa azali kosala musala kitoko kasi bakoko nde bazali komonana te po Koffi azalaki kozela bango na yango après 17 ans ya accompagnement oyo Pichen Kalombo azali musicien ya orchestre ya Fally Ipupa oyo accompagnaka ye na ba concert na ba album kasi a déclaré après 17 ans neye atiki na ye Fally Ipupa asengi na voix normale abima po akende kosala carrière solo na ye na ndenge esengeli na yango totuni boye ezali kaka affaire ya bakoko topeni population va réagir boye. C'est bon parce que balobi qu'il fallait abimisaka bana te Boloyang baye bien ni orchestre sauf et pas Fally soka bimi passa la carrière na ye to jetele ba fleur abunda le roi mobali Fally pas dans la quartier la tête bimi abundi le roi mobali te féliciter courage bagaroza mobali ne mo ka Fally pour le baka finga raté moi to critiquer ezati na ye mo pe Koffi abanda pe ko kanga Fally ti tant comique Fally abima abimi wala poto le kala biso wala poko na biso Boloyang, là où tu es, talanga bien. Moi je suis Alpha Bâtard. Moi je dis ce qui est vrai. Personne ne peut pas m'introper. Yo au sali désert d'État au solo lina Fally. Lelo au tracé chemin na yo. Yo solo lina Fally. Est-ce que ezana motema malamu to motema ya mabi? Des vies comme ça, totalani bilongi to ebi metema te. Zaiko langa langa na kolomboka moko abima moko atikala. Et ton avenir c'est où? Raisonnez bien. Et puis d'après moi, Boloyang, bonne chance. Mutabini so azate bima na ndenge na o. Nzambe moko ayebi. Kobange loko te. Ndengo bango ba signa, yo pe signer. Jitu alobaka nini? Alobi que non, kuna baleaka. Mais yo pe lia. Muto akufaka na sida akufi. Okotu tapeli bako kufi. Quand on a la malaria, où est le mal? Ça quand mon frère. Ce qu'on ça la carrière, c'est bon. Moutounion sur Abimarananda comme parents qui kouduka. Et ça c'est bon pour se faire là. Akende, biso pe ba warriors pour soutenir lui. Ndenge fallait longwa na quartier latin. Ndenge payer à longwa qui ko sala orchestre na ye pour soutenir makasi to jeter ba fleurs makasi. Et ça qu'est-ce la yo ndenge botami papa na yo banda kofinga ye ezalaka te jamais akofinga Fally. Fally alokwa mazemba musique na kati ya Congo jamais akofinga ye. Quelque part pe ba question mususu esalaka bien to pe babilobela mususu esalaka bien po pe sa courage na batu oyo bazalaki kolala bala muka bakene na lombango kosala makambo oyo esengeli po na bango soki pe Koffi Olomide alobaki te kasi Pichen Kalombo pe alingaki abima na ye te toyebi te à la prochaine tour ezali nani po Koffi Olomide azali kozela bakoko. Oui. Fekofa aponi stade ya tout puissant Mazembe pona mati ya Léopard na Mauritanie. Bolanda ba détail na reportage oyo. Après kopona stade oyo ya Japoma kuna na Cameroun pona match ya RDC na Mauritanie oyo kobetama mokolo ya le 24 esalaki polémique ebele awa na Kinshasa to na République mobimba bato basiliki ba joueur bakoti makambo yango basilikaki makasi Fekofa ayaki kokota ba réunion moko boye esika wapi basispandaki décision wana pe secrétaire ya Fekofa ye azalaki suspendi na yango après ba analyse pe beti de ebele baye kopona kaka stade ya tout puissant Mazembe pour match ebetama kuna na date ya le 24 mars kuna na Lubumbashi esika wapi RDC ekoyamba Mauritanie kuna na 3e journée ya éliminatoire ya CAN 2023 ekobeta mabongo na Lubumbashi esengeli toyeba ete RDC ezali bongo classé dernier na classement azali ko risquer akende kobeta lisusu match ya CAN te
po azali na ba point mukene yango esengeli na population ya République démocratique du Congo kokende kotala match wana ko soutenir ba Léopard na biso po victoire ezala na ngambo ya ba Léopard ya République démocratique du Congo. Oui. Ekomi tango ngana bino tosekaka toseka mwa moke totuna nonu nini oyo Agape Kajama a proposele biso na mukolo ya lelo pona toseka. Excusez, na nenga mabete. Omoni komona ba parents na ye. Yango tende za assurance. Po ye moko amona ba parents 9 mois après. Tango abotami da moni bango. Ozo mona net ajo komi na soto bito zongo lokwa ba étude. Eza lokwa 6e des humanités, année terminale. Yo fo lukaka mobile wa robalo mbala moko. Yo za suna tina luka mobile ba qualité. Jérémy. Oh age c'est pour ça ni. Oh. Ba 32 ans na moni la ko. Bopil pardon. Nazalaki na plaisir makasi ya ko présenter bino KNB News na mukolo lelo na pesi merci mingi na mon cordo Jimmy Mukendi oya permettre ngai na présenter magazine KNB News na mukolo lelo ngana bino to monani na mikolo oyo ezali koya magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki